Bebe yolo bakaninye molingo momona etosuki na yo wapie lelo ngala mawa yoko na lete na elo kwa peme basuki kanga motema bolingo nange basuki azaka Victoire le temps passé ne revient plus bébé nanga mata ya na soza qui capé ça yo ama kakia bonjour bon tapotelenga s'il vous plaît zéro j'aime ezala wapi bandeko Guden bonjour tout ça bambanda zéro j'aime Guden ngana mbanda bido Retemba qui bonjour tout bambanda oh bon c'est un zéro j'aime attends sangita ya j'aime te eh na luki loko to mona to wele li ngana moni te abaron love oza vola Asa awa je suis le née à Kelekelo. Je suis la maman de Stéphano. Je suis la RTNC à ma page. Je suis maman Nénéa. Je suis maman Nénéa. Bon, partagez nos lives s'il vous plaît. Maman Baba Eza. Ochelinga et la gloire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour la manière sur Bochelanga, na Facebook, na TikTok. Je suis là. Tous attendons le dimanche, batmakenda église. Batbaza ebelete, batmakenda église. Antonio merci. Batmakenda église depuis les États-Unis, je salue Erika. Na Miami, batmakenda église. Donc l'autre déjà dimanche. Joyeux anniversaire à ma fille. Moi Nankai, Ephraim et Kelekelo Mwanzo, Yaba Kelekelo. Joyeux anniversaire à ma fille Ephraim Kelekelo Mwanzo, Yaba Kelekelo. Oui, c'est comme ça, oui, Max Kende, Ngana sala PGT, ngana bloka ka okanga sangote. Ngana bloka ka ngaso okanga sangote. Na bloka ka bobandeko. Naeka sur l'affaire Maniké. Maniké, naebisa ki mwana nga za camarade loti. Aussitôt yo bandotanga komba mwana nga na munoko na ba live nondo yo fingi bemba babia. Na fingi prince babia na fingi anandonga na fingi Jonathan Kadima na fingi Tom na fingi na bakoko no. Ndenge yo ozwa mkomema 9 mois na libu. Ndenge na mema 9 mois na libu. Bino bozaka na monopole ya kofinga bana bakite. Mais mingi no finga babia. Mingi no finga kaka zoba babia kizengi ya babia. Poye na yo de kwa bozo ko mela bilona bino makasi. Mutesala ke yoko maliboma. Et puis liboma na yo. Ose lango batu nyonso sauf nanga. Tout fia babia kota za na cimetière. Il va qui avant coup fa ebiso ke oza maman se comporter bien pour la banane. OK? Naza camarade noté. Zoba babia. Na banano malembe. Bino famille babia. Pichundonga. Na moni émission salaki. Na famille babia obenga nga téléphone. Na moni émission salaki. Nene ya. Soto za na problème na manike. Oui, manike mutaluke yo ba problème. Mais finga maman manike. Ko finga babia. Te ba ma boma ni tuna bino. Wana problème. Manke ta finga mwana. Nga mwana nga mdako sa l'émission. Est-ce que nga banda ya réseaux sociaux adabo mona nga esika na finga bana bato to ba parents bato? Bo mona nga déjà na finga bana bato to ba parents bato. Bino tangu semeki na bino oyo. Mama bana luna zoba kande ndeko na bino babi ya kizengi. Akende ko botisa mwasa zoba boy. Tangu plus de 3 ans finga nga. Maman nga chokufa ça fait une année ya finga ke do bino wana bo mona te. Tenga no finga maman manike te po manike ye moko za incapable yo tanga kumba mamani.
abimisa mokili lokola mama na existera te lokola mama nekuta kufa va tatane nganga alors que c'est faux mama naza na bomoi lokola ye bolingo vine za babia ndonga ka babia mutonyo kwama babia en plus baton finga makasi za ka babia prince babia na anandonga po a regrettera koza mona lokola Jonathan Tom Kutu ko effacer les tableaux akokata kota ko prononcer comme moi Tom ezela ke kilo na munoko yo maneki ngana camarade noté émission ça n'est pas midi au bandina nous nene yazala kana mona kizengi ngamona kenda na ndako na yena yoke azolo basoki pe na je moko boy siko mwana ngoto bote ya kizengi soki pe mwana ngoyo changa na libumo kizengi na kosuka ne api tout fino kizengi nde prince babia zoba nde anandonga ok tout fina yo tout fa babia ndonga tout ya prince na nan tout ya prince ya babia ndonga tout ya prince babia tout ya anandonga kizengi nde bango misato na yo bosali 4 de kizengi ya basi na de kizengi ya mibali babia ndonga kizengi zoba prince babia ndenge moko kizengi zoba yo moko mama zoba tokoto ana komi tokoto lelo ana bote ko sala video akeko yiba $50 pour kinde bondo ok nga za camarade noté moi na nga za camarade noté kizengi zoba Dede Kangambanga na yo petit peu blonde image sur image na bengo na page nanga na côté sur la page nanga d'image que l'église avant na bloquer yo OK église bino de vous na monopole yo maniqué ndoza na monopole yo vanda kozwa luxe wana yo yaka kofinga ka bana batuna ba parents ba tout moment yo kanza yo monde ebo salam. Quand nous avons un bandel, nous avons un bandel qui est un bandel sur 12 ans. Donc, elle a dit que nous avons bien tuné la bandel les alarmes sur le finger. Mais votre finger on a nzela. So ba ki ba binoté exactement parce que votre baba ngabino. Au cause de luxe wana té à tout moment na likambo ezate muta finger ki zoba ya babi ndonga na wana zala ki oye ko sa lo kwa yo ko makanda makala donc en plus elobelu ça que quoi ko yo kanda do yondo zaboy telanga mwasi ko incapable ayoka na mama o aboti soni ako quand même pas ko prononcer que mama na zaka na bo mori ayako ko sabiso a efasa mama na ina vie na ye hein mama na za policier ça kufa te azana bo mori elo ni osala o efase mama na bo mori na vie na yo na kufa te inconsciente ya maman inconsciente tango zora luxe wana yo vandi ya ba parents batu yo kanisa babanga ko tango zora luxe wana yo ko vandi la bana batu déjà tala bilongi ya bano déjà tala ba forma bano basa mo moyi ba bimisaka esprit de mort na bilongi na bango déjà tala bango des gens talabang po yo ba chako na place ki mukolo nka mama baloba na kipete yo mesani do yo mesani soko va dire rien à faire yo vandi la mwana ngakanza mwana ngwa zanga moboti zoba kizengi tout fina yo tout ya babia ndonga na kata cimetière akufa sous x5 parce que luxe wana oh, basali le côté. Bafingi babiate, basali babi le côté. Nabika a jour on peut même sur la voiture. Ya mwana epesi occasion. Yo va yo mama non na bomo ina tatano nganga ti bakufa bote ma chérie mama nana. Bino bona kunga ya kalanga ko se défendre te bokanza bino boyebo lo bakolekanga. Kizenga babi na famille na emo bimba bakuni ko nyoso ba ndoki ba kizengi bazoba. Yo pichundonga oza mukuse kwa nya tongo ebi mukie tangu mama bana na bino aka kofinga baboti ya batu na babana batu
Non, bon, les quatre pour ça live, hein. Pour le baquet, maman, ba, na biso, tika ko finga kwa parents, maman, na réseaux sociaux, ça, ngo bino na bino. Papa, finga li bino ki zenga, ba, bien muta tokoto. Bien, wana, on y est pour ça, l'émission. Bon, finga, ba, yate, ba, bien, zanan. Bi, bon, limo, comme ça, zoba, ba, bien, na koufa. Bon, limo, comme c'est nan. Donc, na liwa, ba, bien, important, que maman, nanga. Donc, bino, boye, bika, liwa, ya, ba, bien. Ya, ba, bosse, ya, ba, kumsusu, bino, boye, bite. Hein? Ndenge moko bino bandeko ya babia boki pasi nde mama mwana mna kizenge baba kende ko linga likola kwiti mama nanga pas bonga ko mama nanga na ata prom te poto kabona déjà banda jour akufa mais na finga kana nko pona like sa mani keke ala na monopole te on ba mabe ya batu batika ke soki batu batika kaye ezaka parce que to cheke ka kaza mukolo ya komisa ngo point faible ya batu zoba 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 okomisa madiluna nziki babia nani lutumba kanga mbanga na yo zara supeza kanga mbanga na fana bloquer yo mbula mani kia ko finga mama nanga banda kufa non lo bana botika ba ngwei kuba yo finga ba botika ba boy ba hypocrite ba zoba ba kizengi wa moni bonga longo na page nanga binga ba woya ngo moni bango kana babia donc mama nanga za mo weite o mani kia ko vandela tout moment ko finga za mo weita za nani so comme na babia ne ba wei po baba za illettré nga mama nanga servir mboka baba za illettré baba ba kisa nini na Congo baba kizengi wana koma mutu donc bino ba wei ka so comme na tout ba yo zonse mbula o mani kia banda ko finga ba parents batu ba kufa finga mama nanga ina ne mama manga kufi comment de famille qui a fingi na likambuni. Bon, il y a un gars qui a dit à Pixinga au finga. Il y a dit à Pixinga. Il y a dit que le mazaya n'a rien. Azaya n'a rien. Il y a dit na yoki. Non, le baka. Non, finga souste. Non, le bas. Bon, il y a dit à Pixinga. Na le baka. Na le bas. Na le bas. Bon, tout ça analyse ici. Mais, la bonne sanité. La cheye. Na koya. Y'a dit Pixinga siko, mais non ya. T'as dit Kouloumati. Oh, musicienne. Ah, ça y est, là, tu veux me ah, ça va y aller. Bon, y'a dit Nayoki. Bon. Manike. Olobi. On a dans le couteau de salut. Olinga que bon pour Jaël angaka bimisa ba matière o ne batonga na boduga batonga victime obimba elinga ke sala soni ya mwana yo moka na émission moko na émission moko olobi deux versions na émission so pe ya 1h20 olobi deux versions yoka version na olinga que bon actualité à Jaël pour yo ebike oduga na Jaël aibisa Jaël makambu ndese ba comme ko bimisa makambu elinga ke sa soni ba benga ba kufa ba promesse elinga ke zala yangwana osaki ke lo mo pongo po bo actualité de Jaël wana version na liboso yana répondre yo problème obiki po ya tabia Pixinga do yo po bo mature po o protéger boduga na victime il faut qu'on le héritier le quoi héritier moi na nous héritier, chef d'entreprise, on a plus de 250 personnes au Bavivaka pour naïe. On a plus de 250 personnes au Bavivaka pour naïe héritier. Yo pour la protéger. Voilà, pour nous avoir deux versions. Quand la mission, on a deux versions. Ce qu'on a abandonné dans la version Liboso. Yo pour protéger. Bon soto, il y a une victime, selon yo, nana boduga, il faut qu'on manque héritier respect, gentillesse et sili. On plus question à monter manquer héritier respect. Bon, on y va jewana,
et Sili. Héritier, père de famille. Héritier de l'homme bali à mon pour abala. Héritier, anabana. On a plus de 250 personnes au bas vivant pour héritier à Zala. Donc, il faut protéger pour sortir la bino. Oh, il faut que vous consciente que c'est vrai. Bodouga, il ça gêne ma cam. Il faut que vous finir héritier, tu manquer respect. Au cosa. Héritier sa camarade, notez. Donc, on peut protéger si ka mususu qui au salir si ka mususu. Yo bomoni héritier sa mabele pété. To bomona héritier yu mérite yu matin. Vrai yankin ba mission sur génération qui lelo ko le héritier ça. C'est juste ka ke asa mambo trop asa sous na tante. Azone albasa na musique na intelligent, aboya na polémique. Mais héritier ça ba guerrier na ba guerrière. Donc on a protéger boduka na ki soni na ye na bo soto na ye na ki ndumba na ye. Yo fa ko yo mankela mo héritier respect camarade nous. Wani otalo luki mabele pete. To mabele pete no ngomo na mo héritier. Yo obikilia soso ya tadia en ligne. Zwa soso pa ya tadia en ligne pa peki singa. Lia soso. Quel manque à respect. Ce qu'on a une considération héritier. Donc, pour nous sortir, il y a Mami Kala. On qui ose salir chef d'entreprise. Quel manque de respect. Quel manque de respect. Si on le cause en rôle la deuxième version, quand on a même émission, bon, pareil, qui n'a qu'un piano, bon, t'as la moutounie, la ligne héritier en vrai. Qu'un aime ça qui on est né, on t'a ligne héritier en vrai, on le bité carré, on t'a ligne héritier en vrai. Bon, toi, fin héritier, toi, t'as la nana, quoi, qu'on finga, donc, yo, on manque héritier respect, autant, mouta, quoi, qu'on finga, c'est qu'à ligne héritier, t'es pour, manika, lobi, à ko bêta. Donc, ceux qui m'ont héritier, à Obama, manika, bimisali, kambo héritier, yo, y en a répondre, yo, lia soso, ya t'a dit pas en ligne, lia soso, manike, héritier chef d'entreprise, yo, mouto alinga héritier à solo, car conscience, t'en a dit que yo, ça n'a secret héritier, ceux qui n'ont pas beaucoup de secret héritier, n'a nene. Nana secret héritier nana za ayant droit ya la team wata vous comprenez naza ayant droit moninga héritier linga tena comme chroniqueuse aboya naza ayant droit la team wata donc yo ye donc pour manika lobi akobeta donc so vous talba ko beta faut banga sinon te ko bimisa makambo ko yo sone loko yo ko déstabiliser héritier yo chance que yo mo lobi koza ngote na ngana komiso awa yo lo kwa yo lo barabatu balekisako tango lo ba ke na obeta ngana bi ke yo zakazana ata ni ya fali ni ya feri ni héritier ni ya musicien mo songolo yo za secret na bango za na ngote donc ozaka na ngo etadi o tika etadi sa ya na oza secret falité. Aux un secret à faliter, même pas à ma proche à faillir. Aux un secret à faire rigolater. Aux un secret à hériter ou à t'anabêter. On a secret à moutouter. Même pas à ma chroniqueuse. Même pas. En plus, maman mito. Na yebi ndako no yo. Nga Dubai na vanda kote ni. Ndako yo yebi à Dubai na mema kyokuna. Ndako yo yebi ya nga ya Dubai za na commune nini kasi ya Dubai. Na quartier mimi. Beaucoup ça l'aura besoin respirer. Beaucoup ça l'aura besoin respirer. Donc yo pour tester mon lingo, ngana journaliste héritier. Déjà mon anga avant na journaliste héritier. Ngana zappé contre héritier. Mais héritier c'est mon frère. Héritier ngana za ma musique té. Nga pona comme chronique fois tu héritier boya la motema moko.
N'aime ça bino kenga zemi na bat ba monanga te po héritier mutaye bisanga na mona na te na zemi wa zemi nanga 3 mois libu muno plat mutaye bisanga soki achako na soki nini anaebite soki za solo mais soki oza na zemi libande za kana mpepa mabe komona na te ti mukolo bota et yango ba te bele ba monanga na zemi nanga te ba te be ba sutuka bota parce que héritier wana zala héritier bien la musique te mener à tabo naza chronique fois ti héritier te et arrive à peine naza contre héritier mais yo pour na tester bon niveau héritier do yo etinga na ebiote nga na ebio très bien mito oza mamba falite oza mamba faire rigolate pour to chaka bango lelo ba misato oza makambu ya héritier te oza na makambu na bango te oza secret na bango te wana eloko te yo yebi soki okobeta wana eloko obeta te maniki oza na eloko obeta te nanga na komiso tina suka pour omoni mutu mususu so bo faire comprendre ye na réflexion que oza mukolo se respecter ya on comprendre te faut olati poso na yo monde za bona lati poso ya bêtise na yo poto sakana to comme on a même pied d'égalité au moins c'est quoi que ton a quitté na même pied d'égalité na yo oyobi sa vérité koza ki non eloko obet héritier to za non eloko héritier to za non na secret héritier te metango lobaka msusu batatika ko yo mikanizaka ke batu babanga ko sikoto ngapela zuka poto na lati na nzoto bon to baluka au moins c'est quoi comme si vérité koza non eloko héritier te héritier avant de ça yo confiance tala yé kuna kwa Moscovitch bino bo confondre ka respect na père en plus maman wa munoko mwindu abi mingi tuni yo za prom ni na nene ya onga prom na ngana nene ya to ça que mission ya ça si calculé pas Mike asa les mission ma ça si calculé pas Mike Lokamba boyoka ngai TikTok nanga oyo bana na fongo nango ça fait 1 année mais bande commis actif et que ça va 5 mois à 6 mois bana comme ça les lango pa ya chaque jour nebi que ton na fongo la kango na 2023 na postaka 2 ou 3 photos. C'est à partir du mois d'avril, on a comme pas ça la TikTok, il y a 2024. Si ko yé ma sas calculé na 2021, na 2021 ngane na tikala ko na TikTok te. Mais il y a bien à ça l'émission pas Mike Lokamba ya ma sas calculé. Ba juba kati Bakati parti na bango masa si calculer ba na TikTok na ye sikoyo manike na yebike boyo comprendre te pour ba mba réfléchir au comprendre te ba on va faire ba pour on na kitaka na niveau non ba na TikTok na ye siko TikTok non ezaka na chèque te mon ami Benita Tonto la brésilienne TikTok non ezaka na chèque te. Oh, chèque à TikTok, tant on va vérifier 9 000 dollars par foutre qui est na ce qui peut na massa si calculer et puis bah chèque wana na sali to na yibi ba donner chèque à TikTok et pas na nganga na zimbo maniqué. Na kwa ko yo la lia soso ya tadi aya ya camarade na ngatana ay binga na uniforme pour na bando tanga na tana depuis primaire donc na biso ba africain muto ayebi o depuis bo mwana ozasu ya camarade noté aza ya nanga lia soso pour y en direct et puis aye binga okolinga te na finga
yo na ba ke na ba te belé o ba yebinga o makambo tout na se permettre à te ko sala et non te po na banga bato po na bato ba yebinga lia soso po ya tadia en ligne na tongo o so ya tadi pa la kité lia soso po na fingo mabe mais na bombi yo kanoya na falsifié ce qui peut va donner il y a des courses ba ya na baza lelo lia soso yo maniqué na falsifié TikTok na ye na ebite ndeli ko na falsifié vidéo za na page ya maniqué ce qu'on dépage ya maniqué na ko sa ndenge nini bombo wa maniqué ya TikTok ya maniqué ngala zwango pe ba ye ko landela ba monique ngam na zwa ki shake TikTok nan afuta kana PayPal na Kinshasa ezala raté ngamoko soki mtengati na ngambo na PayPal batina na compte butu la porte batina linga ngona Kinshasa na M-Pesa siko bayo vefa yo na kombo na maniqué you know ba Crisco nebi ko kose no bana bato yilanga no preva ngo kombo na ngano ezanini kombo na nga eza kombo ni bayo mwa kombo nene ya kelekelo est-ce que nga kombo na ngeza nene ya ne bayo mwa nene ya kelokelo nga kombo na nene ya kelokelo nga kombo na nga ni non ni prénom ni poste neza nene ya kelokelo nga kombo na nene ya kelokelo nga dabo ka nga kombo nene ya kelokelo kombo nini oyo la tsaki okeza kombo na manikela ko fingo mabe donc lia soso bon depuis Katanga depuis Katsanga bibi ma belle la katangaise ma grande sœur d'Èche Kous la maman des garçons donc yo va dans le boy au sala ba scénario no mo boy donc maniqué ngai nene na bota eno te na vie mais na yoka ni na mutu achanga zembi ya mwana kizengi maniqué yo donc na yoka na mutu achanga mwana kizengi apis pe ni solo ngoto no solo mutu siko mwana ngo na kosa na ndenge nini otoyoka na ko changa mwana kizengi siko to ochenga mwana kizengi kama wazo sa donc no peta ni solo ngo koto maniqué aza ya timbike bacha kende mwana kizengi maniqué kizengi nde Tom kizengi nde Babia Ndonga na kata cimetière kizengi Jonathan Kadima kizengi nde yo kizengi nde Anna au comprendre kizengi nde bino s'occuper bino 6 wana famille 6 personnes wana kizengi nde R9 bino buzaka bino baby nzambe maniqué après ngani héritier to swana pona nene ya banga mkona kazo songa dana bandao nene ya banzinga ngana loba héritier lobi koloba nene ya tasa penga naza petit héritier te za lekine mais na réseaux sociaux na era musala za musala en plus ngana za ayant droit na orchestre héritier na koko kotisa na bato na kotisaka so pe lona bina longo la bato na orchestre héritier na koko landa bo de alongwa na ayant droit oui donc kusaka na ngati soni nde mutu esali yo ndenge nalataka poto koma noti na suka bato balingaka héritier te abikoto mabe nene ya bapesi ye mbongo pe yo système okomi oloba lokwa oza trop si nene ya bapesi ye mbongo nayebi bato ni bapesa mbongo bato bapesa mbongo po yo manke héritier respect ngana ye kolobelo de bato bapesa mani koza problème na mutu na yo mama oyo fini la récréation nde bo respectaka
ba président ya orchestre mususu tous un respect wana tout tchango pas héritier as un chef d'entreprise ana na journaliste héritier non ba bona journaliste héritier mais on mérite respect wana on mérite respect on comprendre la facilité té bon manquer facilement parce que as gentil soit as gentil et ça parce que héritier mtabanda marambo timamwa ko ni fois tu ba mouvement au héritier est-ce que banda marambo e banda c'est un musicien on a funda motuté na kangisa motuté c'est héritier attends ton film ngamo kwe déconner la kids c'est un musicien banda marambo ko manquer bato ba koni fois te banda c'est un musicien on a funda motuta kangisa motuté et c'est héritier exactement pas banga ça ayebi donc en fait ayebi système bien on la petite ba luka kwanga na bango mais sikoyo on dirait bino comme on dirait te oh ponga to longo la casquette na est-ce que ponga na koni fois te héritier mais na ka na héritier frère nanga to betani ba masasi pam donc en loko dans les réseaux sociaux en loko te bakoloba no mutazu mama amiliembi ki amibomi exact fivet yana mutaka bi mais ça ne kuna zobina donc rien de grave oui au trafiquer batunga c'est que la yo ça na bor yo beta j'ai la canne là ko beto ako beto so bakutana sendeni normal amen normal vraiment bana ba singa demande oh normal kaka bo ko mo nango on dirait bat babanga bango fait manike siko to sali ndenge nini to suki wapi yo pichundonga naza camarade no tele kababia yo me pichundonga naza camarade no te avant ko loba soki yanwa mobali akende ko botisa moi c'est insensé te moi ça a valeur te moi ça a dignité yemo nanu moi ça yalo bibabia alobi papa ba ne ba zo membre salité na sima donc à respecter mo way ya noté donc avant yo ya ko vanda on sait dans live on sait dans mission nanda ba kisi njora hypocrite ponda ko na ko to kende ko sait dans live Shadrach bo fils ya kisi njora miriwana ezanda ba kisi njora donc kisi njora ozaki liboso obiki po mukusa pichundonga anataki maneti te sinon tanga na mona yo na maneti nde tonton pour moi bimisa ko na maneti mona suka mais mire trahir yo donc bon vande kana vande si beau fils na yo ndeko na yo pichundonga boss sepelate ndenge ba olobela ya mbabia po ya mbabia nde madilu system ya mbabia nde papa Lutumba Simaroto Grand Calais to tabulei tangu mwasa ya babia na bino ape ya kalix ya wako manje pa mama batu na bana batu wala bino bo sepela mwasa ya bafion to papa wemba mwasa ya bafion sero komi balobe ya bafion te nani namzemoni na musique ni babia les chèques ya mission sur quartier là les chèques donc ngana ya zabo ya na ngai tadi apekisinga pona lelo ba politesse na yoki mais lobi tadi ozana linte soki manike oyo tangi kombo nanga komba mwana ngaka mama nanga nako omoni nako finga babia ya mabe moni kamionete bola fimbwa beti babia ezamukie ili wa belo sole livon songi ya prompte ako faze ya tadi pe
on se aussi mat. Hey, arrête la somme de parité. Il y a tania limite album mais non tiens on faut boyoka. Ah, il y a tani. Aussi ma qui c'était. Musique dans les loba. Il y a tania ça bien dans les loba. Ali a musulité mais il y a tania ali ani. Ah, scène de parité. Casino te. Ah. Alors, il n'y a jamais qu'ici. Ce qu'on a dit la musique à Congo. Moi, il y a des personnes qui sont l'examen. Après, l'examen, c'est mieux à faire qui s'y a monté. Il y a des discours qui sont liés à la musique à Congo. Hey, Nzambe, ya dami. Na, ya dami be amsala. Kota kia na yo ki da opese na yo ki be aseri ki leki. Skoto no kota musala na tumbo pe no mwa mke ya na ngata yo moko ya dami. Ero, soko chaki dat. Ni mena o loba kaka. Kisite, mizikite. Betty, yeah, wacky, what am I Seri boli maman la kakine. Ah, bazali comment la fait na rete. Letali. On ça ya qui ça ouais. Ah si macaque. Si macaque. Qui c'était? Oui, c'était. Mais ça qui c'était, hérité pas un nez sous son qui c'était, atika ne kiss. Hérité là na qui c'est kala. Atika ne kiss. Normal kaka. Ya tadi non. Ya tadi que tu suka la normal. Ya tadi. Oko simba kiss. Soko simba kisite kende ko yemba musique ya liloba église ngino musique yo normal sur les levants siko to sandeni pour euro serait dit oh attention ya tabi attention te ya tabi ya ngai ba fignon de babia você não tipo papa si ya tadi asali nzembo ya boke koyoka ngwe aso yana aza grand frère na ngande na boy ya enisi mwanya lo bakuna kisongi yo mo bota no mwa no ba fingereti songi donc il était pas petit singer. Il était pas petit singer ba live à makambo abad. Ngape na viva akana makambo abad. Ngaza la diplomatique na chochote. Ngaza la diplomatique. Maman yi, ngaza la diplomatique te. Ngande la zaboe. Sandra Ngoulou, va bien. Abonnez-vous comme un homme qui fait fiançon. Bon Malike, yo. Tambolo lia soso. Na papa bien fonga na maître John nganga moy fonga nganga mo ba boma e moko tongo taka papa ba nganga me ba boma e ko boma kufaliwa naturalité ya maladie te me liwa po banganga msu ba bomi e maître John fonga nga banda
na salon de coiffure alors bi nene atteint kitoko na sala poto kitoko ma chérie on n'a pas la choco c'est normal na pour la peka futa bola ngani azaboye miko na la team wata na aussi à team wata les 25 na tika na combien de jours na tika na combien de jours tu les 12 les 13 na tika na 12 jours dans la team wata. Natika na 12 jours dans la team Wata. Aïe aïe aïe, la team Wata, aïe aïe aïe. Ah, c'est une Facebook, ma carte de l'antique, na TikTok. Bisous,